okomisinga te igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya. Oh chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chikicha, chikicha, cha cha. Et moi State, moi Europe, moi partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons. Contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration de murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna eu ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola pakajuma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Onyokwamaki, osufraki. Abus de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na des caisses construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, des caisses construction ezali spécialisée na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya D4 construction. Contactez biso sans serveur na D4 construction. Toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié koleka pona kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. D4 Construction vous propose aussi un service local. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, makoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo ya pété. Car D4 Construction et ça offrir pas prix moko très abordable. Pour qui qu'on négocier yango futaka ndambo. Oh yes sengoteur. D4 Construction. Moi na Congo mboke bongi yaka D4 Construction ay ko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo. D4 Construction bambolama.
l'agence d'export et d'import Michelu Atlantic Shipping. Eye bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelu Atlantic Shipping. Yaboye, bazu wapi. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda koli na yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL sala mumbongo na yo à 200%. DHL otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL duro yo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travailler sur la DHL. Donc les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans le carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier.
Je salue les kamikazes, les conspires. Ah, je vois les rappels Noka. Hitler a 48 faillités. Je salue les amis de Tanapula. Tu es Lili Atala, à Charlie Annonce, la femme de Je salue Patrick Agapiaba, staff Brésil, Yaman Yamoura, sans oublier Mikel Morada, Venus Militi, Mysterio, le directeur artistique, Junior Papas, Pascal, je salue Papa Soir, Papa Soir. Service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba colis na ba chance moko boye banotina colis mona 2004 il est en 2019 colis mo yate oh bige il ça na passe agence eza ka moko on a chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens viennent likokomate mbala moko papa ni za kuleliseo donc c'est monsieur magasin JB service eza kaka onekisa chate mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville
Braza. Mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville. Précisément, eza à côté ya aéroport ya Maya. Terrain moko eza wana ya football. Odini te. Maman odini te. Ayenzila moko na biloko. Maman di. Oui, nayenzela mona biloko tokoma elobi. Toza a pona vino, toza musala pona vino. Anja mundeli te. Ndele. Mutu mwindo. Azali Congolais lokula yo na ngai. Azali mutu mwindu me makila mundele. José Baïla, yango moni jibe service. Mikolo ibatu bazo lubaka leka. Papa Foizeleo. Foizeleo. Mumila. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda Taba. Phénomène. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey.
les kamikazes, les défenseurs. Hey,
éternellement. Amen. Au poussons des cris de joie. Des cris de joie. Poussons des cris de joie. Des cris de joie. Oh des acclamations. Des cris de joie. Oh des acclamations. Des cris de joie. Oh Jésus, oh. Je veux te louer. Ah Jésus, oh. Je veux t'adorer. Mon bouclier. Je veux te louer. Ah Jésus, oh. Je veux t'adorer. C'est toi ma protection. Ah Jésus, oh. Je veux t'adorer. Mon rédempteur. Jésus, prince de paix. C'est lui qui donne la joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Entendre son palais avec des cris de joie. Des cris de joie. Oh des cris de joie. Des cris de joie. Oh Jésus, oh. C'est toi Jehovah Jireh. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. Ah Jésus, oh. C'est toi Jehovah Tsidkenu. Ah Jésus, oh. Tu es tout pour moi. Avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Jésus, là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit dans les livres des souvenirs. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit. Et là-haut, là-bas. Et là-haut, là-bas. Analini na kende na nga. Eba iya ya. Una bouffé zali. Una mawe zali. Una bise mona beti. Elo mona banje. Toko ebe la ya we. Una tale zali. Et là-haut, là-bas. 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 Jésus, sauveur de l'humanité. Mon compte à mon compte. Ceux qui connaissent ton nom se confient à toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Elohim, 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 Massia, Elohim, 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 Massia, Elohim. Elohim, Yonde Papa Lola, Elohim, Massia, Elohim, Elohim,
anaboya bambiance koluka nzambe elo mate nyonso nga na losambo elo na bavinga batonganga na etandase elo nakenda bangengenge koluka yesu elo nana mataluzizila koluka nzambe eloyo amekedi nyonso nga na solution elo na bavinga batonganga na landa yesu eloyo yo nde papa ya lola nzambe abikamwa eloyo nzambolo binini nzambe ine hey Jésus Kolo Adonai yobalele papa na lole papa na lole oh inabelela kayo butu na moye papa na lole oye malele likoti na moto kalele papa na lole oye ma ozantambe 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 solo ozantambe 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 solo ozantambe yone papa bana ozantambe ozantambe solo ozantambe 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 solo yesu azali nzambo yo amina lele yesu azali nzambe amina lele yesu azali nzambo yo azali nzambe azali nzambo yo azali nzambo yo basorcier boyoka bamagicien boyoka baframason boyoka azali nzambo yo nanga botumboli nzambe basakoli botumboli nzambe basakoli botumboli nzambe basakoli botumboli nzambe basakoli ya bantoma nzambe ya lola nzambe batoma nzambe ya bongo nzambe batoma nzambe erike wawa aya batoma nzambe bikama aya botumboli nzambe basakoli botumboli nzambe basakoli botumboli nzambe basakoli botumboli aya batoma nzambe ya lola lola nanga ye afungola lola tomona bikama afungola lola alola nanga ye alola nanga ye tomona bikama afungola lola yawe lola yawe lola yawe lola nanga ye afungola lola tomona bikama nzambe oya lola yawe lola yawe lola yawe lola yawe lola nanga ye afungola lola bongo te wilie bongo te toka ye majoli na lelie wilia etoka nasengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout je vous demande de vous abonner bosomba décodeur wana mbangu mpona kotala babiloko tout ya mboka po bozala informé à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV décodeur à CPLA TV ba chaîne tout ya Kinshasa ba chaîne tout ya Congo ba chaîne belé bouquet na tout tout sur les nyonso ba clip tant aux autres mabozo tant donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à CPLA TV